Il y a La vie de Tégra, 12e épisode, film qui est en tout cas, film est ok. Comme on dit, Madame Belleville, titre et concordaka. Voilà. Donc, Madame Belleville, côté à diriger. En tout cas, si on dit Lelo, même la guerre artistique, c'est comme la guerre de vie privée. Voilà. Parce que bazo koka bitumba ou baza na ngote. Et puis Madame Belleville a sa kanaba adversaire te. Toi ça un adversaire, tu as un collègue. Donc nous sommes mon na baza ba collègue nae. La vie de Tégra ezali filmé oyo. Na uta kotanga tout à l'heure na beaucoup ya kokoma ya Madame Belleville, ya Bela production. Filmé oyo ezali filmé moko et qu'on l'accès sur la capacité artistique à Madame Belleville. Donc, on applaudit le boss de l'espace. Ça arrive, hein? Encore une fois, tu ne me réponds pas. Tu semblais banal, mais sans toi là, tristesse mon pas. Et si tu savais, c'est ça fait de te regarder. Mais la vérité, c'est que ça t'envie et nous attend pas, non. Laisse-moi. Vous deux là, vous avez très bien chanté. Très bien. On est beau, mais c'est pas ma voix et mes voix. Ça c'est mon skinny. Rien qu'avec moi. Toi qui m'émerveille, sans toi je perds le sommeil. Je soignerai tes faits, puis rien n'est plus pareil. Rien n'est plus pareil. J'attends que tu reviennes. Son âme, c'est merveille. Waouh. Bon, si tu avais bien chanté. Pas besoin de demander. Ton amour a donné. N'avengayo, papa. Il faut ça les logo mobo pour batuba lobela ye. Mais Belleville ba film né zawana batuba lobela kai. Ba film né batuba zotala ngo. La vie de Tégra na ebisio eza maman na film. Il y a un moment du premier épisode et comme déjà na ba 169 cas vraiment. Ah famille Bota. Deuxième épisode 127 cas. Troisième épisode 100 cas, quatrième épisode 90 quelques cas. Donc on a et puis ça va vie réelle. Et ça boostage. Donc batu balingi Madame Belleville, on dit on a eu ça bien car bato ba ya ko diffamer Belleville, bosala erreur. Très léger c'est Kenda batu balingi. Tégra. En tout cas lelo na ko comprendre lelo Tégra pourquoi Asala sœur Nabiso Thérèse Mutema passe. Oh là. Sœur Nabiso Thérèse a raisonné dans la vie artistique pour les autres solo là. Beaucoup de ça on a sœur Nabiso Thérèse. Critique normal voilà. Sur le plan artistique, moi c'est moi na o Thérèse Abimisa. C'est ça. Kolobana bongo te to me kana ofuye. C'est ça. To ko zota ba kayete. C'est na monité. Sur le plan artistique. C'est na monité. Que Thérèse akoloba lelo na zate. Bana na biologique c'est bon, on les a recherche na yo, kombo na yo, mais sur le plan artistique, moi na oyo Thérèse Abimisi. C'est ça. Lem sou baza bandeko ba uta pa na yeme bakenda ko zwa lumière ko te mususu. Siko ya mama na belle nani Thérèse fa yina Tégra. Tégra. Donc pas outil na nul et puis Madame Belleville a fait ses gloires. Yebisa nga ya Gabi abimisa nani na carrière nyonso sala. Ya Gabi. Ba ya Gabi bazali batu mo basala ba groupe ta ba réunion. Basala pena ba groupe théâtre ba vandi si ba hindusa. Biso ba mibali moko ezaka na okela na groupe ba mibali te balinga batu mais bana basi wanozwa. Banozwa opportunité. Pour nga na génération mona na Gabriel. Ah bon? On a une génération morte. Génération théâtre, on a une génération acheté. Si on a un colonel, c'est bon. Si on a un colonel, c'est bon. Mais la génération théâtre, c'est une génération morte. On a un théâtre en 1997. 97. Peut-être depuis Gabriel en 97, on a un théâtre. Dans la vie,
tokoza âge mo mais yo nzamba sali ngolu obimi na théâtre liboso nanga na internet liboso nanga mais ngolo baté ko komi mukona donc cela veut dire Gabriel Bolembo afula nani te na mona na yoka te na mona te ko yango moni lelo il faut ser na biso Teresa donc ser Teresa mi a kati pe na âge na BBL akomi mulongo moko na Tegra olobi mabe hein olobi mabe nini yaya kasi po comment na mamu kolo kwa ser Teresa a resona na Tegra et abo kele mbo kela kotala lelo bo comme na niveau que soirée o eleki na Bruxelles robe à madame Belleville et maquillage de basala madame Belleville et chinois ou bien madame Belleville donc na niveau à Belleville akola ta bongote akoko se maquiller bongote ti plus loin et aussi mana restaurant na bien tala no iloko alobi na niveau à Belleville c'est qu'on reconnaître Belleville place à ça et puis Belleville robe wana la tête on a Teresa na ville de la ta quoi Belleville engalo za ngalo kwa sila engalo za ngalo kwa mpesha siko yebisanga sœur Teresa est-ce que na sinaki bana basala bon je ne pense pas je ne crois pas ambu mama bé Aza ko critiquer robe ta maman ya mukolo kwa Teresa elle est incapable de construire sa vie propre yemoko azaka na vie ya sila na lelo na lambité sila lelo pena a moyete ba no ba osuka wapi et puis muninga mwasi omona makila lokola ye oyo vanele na plateau o critiquer obike tala c'est Teresa uji munu bakaye wewe munu bakaye us uji mumembe na kuneku bijingi jingi bitatakana vraiment c'est Teresa jingi jingi donc ça pena munu ba mobo oksa biso soni munu ba ya boya zakate jamais donc on y a critiquer elamba ya Belleville c'est Teresa moi na yo andaki ne fourmi eza bara mutu c'est est-ce que ebike yo kutu te po yo ba ko zo mona musala na restaurant Belleville yo ba ko zo mona no engagé na restaurant na azo rapé bon si c'est Teresa za cabine téléphonique ya engagé ta congolais moko longola chômage nenge Belleville longola chômage engagé ba tantine na biso wana basaka musala na suka ngonda bazo vivre na ba famille na bango omoni eza soni ne mute koma osala bino na communauté na biso ya bi jingi ne ba pesa dino place o lobi pe bongo ale o lobi na Belleville bien na tindeli o bongo la kama mama be amen mutu nyoso toyo Teresa zo finga Belleville o tindela Teresa mbongo na lakeli o mabe o mona bola mute na vino bana ba osaka mayele te amen omoni na 2025 semble zate si donc mutu nyoso to oya finga ka Belleville na cause mo boloba to nzambe témoin loba Belleville sala Teresa mabe ya makasi to ezaka bisala sala na ye amona omoni comment ba Teresa boye il fallait pas kaza pembe na Belleville OK po baninga bando bafala na bemission na ba popa boye a critiquer a roba sila ça nango te pas Belleville ngesimba te bakenda place o ba ponana pona ke awa neza mafingele kaka po Teresa so zaki pa Belleville akotika ko critiquer roba sila te bana no boni do ba pona kaya ba senzi kaya ba inya do ba kena ko pona na blomo ya bongo siko tanga siko leki na yeko sala parce que Teresa kita mata Teresa so bota ki afa ko bota penga te na ndimite moi sa bota na 13 ans ebi ba na 13 ans na kisha so ba boti baza ba fille mère ya 13 ans so Teresa so bota na 13 ans moi na bosa ngaza combien azinga za agi c'est possible ba 40 penanda pour le rôle pas ça moulouba na éviter soit botama na Kishasa toi botama coupa na biso kuna pour pas na biso kuna avec 15 ans OK libala bon keda ki ngakati ko bino surtout eloko eboma ba sera na biso ezanini ezaka Teresa te eza bango nyonso eloko eboma bango ezanini bana mibale abato mibale o so tali bana mibale belé ba no jouer théâtre nzonzingi na kala ba kota ka sunzo nzonzingi to bi poani kobimana ba mama ya mikolo ya théâtre OK batia bango bakitende ya rouge ya noir plutôt na elongi vraiment otala oyo penalty moviola age za nanut mais akomi mwana muke akomi no mutu mo boyo ndazo jouer sur performance mayele za liso te menje za liso te po anini
mitakala ya mama ya mikolo. OK, yango wana ko. Bokena kinga kati bino nyonso to. Soko tali artiste oyo asolaka na oyo te pona nini. Teresa nenga za mutu mo boka jeune fille mo basolaka na ete. Soko landeli mwana na manka respecte wawela ne mobali. Wawela mobali. Ça va contrat ni. Si la signé contrat pas ya Joe non ça va film comme Yves Bam. A signé contrat. Et ça va mon comme ça qui sont moi na oloba peut-être na les été. Naibi. Et ça qui va contrat mabe. Est-ce que vous voyez que Belleville les hommes tout aya ceux qui battent belé ba que la kanda même na batu musuba ba silikaka. Et ça va Belleville tu ko reverser pena ba contrat belé ba non mais oui. Donc lelo sikoyo ceux qui m'ont pas les émission abina na contraté ceux qui m'ont pas le abina ngine comme alanga maître d'abord tala niveau ba elo ba créer émission m'a pas passer na chaîne na ye non ba chaîne ba kuku ba kati yango ba kati ka partie ba kati ba partie important o bango ba kolokela ngo goût pour la kolukela ngo likambo ba tiango na ba chaîne na bango sikoyo e bandi pa na bango tango déjà chaîne wana pa babaku ke tala mamakasi le roi babaku batala asila penate ba ke nota ndebe émission batala chaîne wana makasi sikoyo le contraire siko oui siko chaîne wana tango koti sango nde ba créer eloko wana OK siko likona ngo Miss Lolo aye omoni ta Miss Lolo aye amoni siko chaîne na ebi maloko la mama top akomi ko bonde la sila la voilà OK na timba ko le kalo bilone se timba ka na timba ko le bilone se timba la vie donc ebi maloko la mama top azo bonde la sila en même temps OK vin rouge azo préparer mission mona mama top procédure ça d'ailleurs nzela OK pour ne voir hôtel ça lisusu naza na contrat te pour ne voir hôtel ça lisusu ngana za net OK donc vin rouge dans ça préparer déjà ma kameza bon tala nga d'ailleurs basi ba timbi singa to kana ba sei na biso bazala kuna afingi mafinga ya sika moko te ezawana asali copie coller ya makamo babakuku bafinga ma top a rappeler ka bango parce que lelo ibutu so eva na plateau le bike anima kwa kala pena ko finga comédienne boye ma top aza munene oui ma top a munene a kilo mais tout qui ne peut gauche to son à droite il est ni pe so ki ma top ya ko ba kena na contraté subasima il est ni so ki ma top ba peke ba film ba vinyo so na kota ka te subasima wana skoto yeko saba analyse wa to saba analyse kamana nga dada je t'aime beaucoup ndenge na kote la ser na ma top soki pe na moni na mabe na koloba sauf je ne peux pas ingérer ma top si ça c'est vrai donc cela veut dire ma top ya koloba na moment moko o eza moment moko il fallait pas aloba pour na moment oyo Belleville azo fingama Belleville azo lobama Maintenant, pour la relation, tu as un être. Tu vas dire que porte fongami au jeu non pas si là. Ça sortie médiatique. C'est logique. C'est logique. Et puis maintenant, ça sorti qu'on tourne pas si là. C'est que ba sali oyo ya sengara bango. Mais oui. Maintenant pas exiger si là. Na moi makambo ko ya kuna. Ezane mo bena gesho. Mais si la bloquera maman top. A bloquera ye poye. Ibu to so va na plateau so lo bakie. Si la zaka mutema munene, si la mutema munene te. Ibu to ebi si la te. Ibu to ebi si la wapi. Azalane na théâtre, mais ibu to ebi si la. Papa Kulutu, okoki ko tela bato moi extrême kiete ya Miss Lolo. Bato ba comprendre que sortie médiatique ya maman top et boti déjà ba émissionnette et boti ba émissionnette pour na nini nga na zo biso bianca na biso ezali bango moko ba créer kabal wana ba bimisa ba diffamer que ba famille bota ba finga ma top ba bengani ma top tala boy nde yango na moni ba sali eloko wana nga na ko na ko osamba na ba preuve émission Miss Lolo yango
Il croit dans mboka. Omoni siko. Miss Lolo aza na maîtrise à makambo wana batie. Alors ba ke mato paza mukolo. Il faut abicha wapi na place na ye. Bosco Teresa. Amo mukia. Et bon Gabriel. Amo mukia. Omoni ke toi na ba ndoki na internet toza ba ndoki pe na musalo ya. Azo ko na matop. Azo obligé et puis ninga lobela a obligé matop azala naître. Teresa. Anani. Azanani. Mukolo te. Ah. Et Thérèse a moi 12 ans. Gabriel a âge. Moi 10 ans. Salut, bonjour, bonsoir, ça dépend ma pays, ça dépend ma air, donc place tout au Bozali. Batunia so basepelaka na biso pe to sepelaka na bino, ba immense tout ba lingaka Poutine de l'écriture à biso pe to lingaka bino. Vraiment un grand merci na ba meloman na biso nyonso. Il y a famille Libota, d'abord na imoko notre autorité morale Poutine de l'écriture Belinda Kandi. Maman Morote VIP international, la reine mère Maman Mokondi. Vraiment. Merci beaucoup na base à Londres. Babi vraiment, il y a Sylvine Jolie et la maman chérie, maman José Doussa Dissou, maman Claudine Bokatola, maman Ningo Yamputu, maman Niba Super. Merci beaucoup Nananou Lungengo, vraiment Renate Kitenge, Pierrette, un grand merci. À Maman Germaine Makesse, Maman Germaine Bidi, Maman Francine Matondo, la grande H, Maman Sakina, merci. Na Duchesse Evelyne Tounani, merci na Maman Isabelle. Un grand merci aussi na Mami Tadina de Belgique, nga pas pour na beta lokolo. Awelo na motote, Mami Tadina, vraiment mauvais propre. Frigence Ntilou, Yangwana, vraiment, moto moko bien, Yaya moko bien. Un grand merci, na boss, Mokolo Chen, Elombe CC, David Kanyama, Yayope Yangwana, vraiment. Na plateau, je ne suis pas sèche avec Papa Koulout, au moment déjà na bataille, Wana, Dengazoloba, et Yawatodo Solo, la sortie médiatique, ya Gabi, sortie médiatique, ya Maman Theresia, et analyse Maman Top, Asalaki, et Boti, vraiment, ba émissionnette et belé, Yamonde Awa. Tozako Lobelango vraiment. Et déjà, je dis bonjour Papa Kouloutou. Bonjour Biakazanga. Bonne santé. Oui, santé Zakimia. Nzamba Zobatila. Biso ba finira chaque fois. Biso bato
bazo émilé biso chaque fois santé za bien mavi nzoto ekuti koninga na mwa moke sikoyo ça va et puis na makambo mokili Dieu fait grâce toujours surmonter yango donc bambote belé na mutu na ngai Alino Soba motema Matina famille Bota donc bambote belé na Maman Célestine Mabilo, Maman base à Londres, il y a Sylvine Jolie. Il y a Sylvine Jolie, Maman Claudine Bocatola, Maman Niba Super, d'ailleurs, Maman Niba Super. Maman Niba Super, Maman Brigitte Koufi, Sœur Nangaï, Maman José Lussadissou, Maman Claudine Bocatola, Mami Tadina de Belgique. On a Betara Lokolo, Mami Tadina de Belgique. Donc Mami Tadina de Belgique. Bambo tene belé, papa Jabou de Maïmo Motema, maman Nas. En tout cas, maman et la famille Bota, nous sommes papa famille Bota, papa que nous avons souligné Abino Makasi. Vraiment. Donc, tous à la toujours focus artiste et nabiso. Ok. Et merci à toi, Niklet Douma, et pourquoi pas Yuyu Douma. Un grand merci. Niklet Douma. Un grand merci à Grâce Mwamba. Vraiment, papa, pour nous, un nom du solo, il y a La vie de Tegra, 12e épisode. Film qui est en tout cas, film est qui toko moni Madame Belleville titre et concordaka. Na makambo salama voilà. Donc ozomona Madame Belleville côté à diriger. En tout cas, so moni lelo même batu su bazo ko guerre artistique te ba comme ko ta guerre tina ba vie privée voilà. Ezali parce que bazo koka bitumba oyo bazana ngote. Et puis Madame Belleville azaka na ba adversaire te toi azaka na adversaire te azana ba collègue donc ba nyonso bomona kana baza ba collègue na ye La vie de Tegra ezali film oyo na uta kotanga tout à l'heure na beaucoup ya kokoma ya Madame Belleville ya Bela production film oyo ezali film moko et ko l'accès sur ba capacité artistique à Madame Belleville donc ozomona ke Madame Belleville akufi atiki mwana et mwana ngotala sikoyo nzamba sali place akende ko yemba akuti papa na ye akutena papa na ye donc ozomona ezaba imagination mo eza awate omoni elongo so muta komi moi biso ba scénariste même tina bato batala rabiso ba ke mutu azokende pena na profondeur voilà azo pousser makanisine musika pour ça la eloko oyo ya omoni ba famille Bota soki lelo Madame Belleville créa mukili na ye ba fan visible ba mona na kabwelelo parce que baza bato ba landa bonne cause mais baba bino famille Bota boza robot lukuta ok to pesa défi kana showbiz ça la muketi ba beza muketi ça la mukelo la musique kasi yango na lobi to pesa défi bango so tali lelo na dévoiler le homo lelo obi tendance ça na faux combien de faux comptes si na ebe obligé et cause ata ba 1500 yango mona ce bi mara lokola et puis lelo na internet muto azana makambu na internet ba kate na ba page muto le entre Belleville na Silabwe ba loba après retomber quoi il y a nani rose en actualité voilà parce que Belleville vit en actualité te Belleville a artiste en succès il y a un succès mais rien n'empêche les actualités oyo bazolo bela parce que toko tika Belleville vivre en actualité so moni ministère comment vivre en actualité comment qui asili voilà de fois ça les logo mo boye po batu ba lobela ye mais Belleville ba film ne zawana batu ba lobela kai ba film ne batu bazotala ngo La vie de Tegra na ebisio eza maman na film ya au moment du premier épisode et comme déjà na ba 169 cas vraiment famille Bota deuxième épisode 127 cas troisième épisode 100 cas quatrième épisode ba 90 quelques cas donc on a et puis eza ba vie réelle eza boostage donc batu balingi Madame Belleville on yango na yusa Bianca bato ba yaka ko diffamer Belleville bosala erreur très léger c'est kenda bato balingi bato bazolingi bazo relinga makasi du jour au jour au fur et à mesure bazo ba yagola ba tendresse bazuma bango tout wana ba rési bazo ya ko faire descendre soit disant pour na bango ba descendre Belleville OK bazo ya ko tombola bato balingi lisu makasi parce que bofinga ke na Sony botala ke na Sony donc film na biso en tout cas La vie de Tegra en tout cas lelo na yako comprendre lelo Tegra pourquoi
asala sœur na biso Teresa mutema passe. Oh là. Sœur na biso Teresa a raisonnaka na vie na ye artistique pour lelo to solo là. Beaucoup de gens qui ont sœur na biso Teresa na tanga nga tanga komba mutu so na sa critique moko normal voilà. Sur le plan artistique bon misela mona o Teresa bimisa. Teresa te. Te kolobana bongo te to me kana ofuye. Teresa te. To ko ba kayete. Te na monite. Sur le plan artistique. Te na monite. Que Teresa koloba lelo na zate. Bana na biologique c'est bon, on les a recherche na yo, kombo na yo, mais sur le plan artistique, moi na oyo Teresa abimisi. Teresa te. Asate. Lem sou baza bandeko ba uta pa na yeme bakenda kozwa lumière côté mususu. Siko yango mona ka belle, nani Teresa fa yina. Tega. Donc pas outil na nul et puis madame Belleville a payé gloire. Yebisa ma ya Gabi abimisa nani. Na carrière nyonso sala. Ya Gabi. Ba ya Gabi bazali batu mo basala ba groupe ta ba réunion. Basala pena ba groupe théâtre ba vandi si ba yindusa. Biso ba mibali moko ezaka na okela na groupe ba mbete ba linga batu mais bana basi wanozwa. Banozwa opportunité. Pour na génération mona na Gabriel. Ah bon? On a une génération morte. Génération théâtre, on a une génération HT. Si on a un colonne, c'est bon. Si on a un colonne, c'est bon. Mais la génération théâtre, c'est une génération morte. On a un théâtre en 1997. 97. Peut-être depuis Gabriel en 97, on a un théâtre. Na vie, tu as un âge moment, nzamba sali ongolu obimi na théâtre liboso nanga na internet liboso nanga meningolo bate ko komi mukona donc cela veut dire Gabriel Bolembo afula nani te na mona na yoka te na mona te ozomona ke baza ba échouer na théâtre yango fo ba ya kolakisa mutema mabe moko boye lelo baba bota bana babotelo bakoko elengi ya la vie yango wana elengi mokili bimasuki ya pembe okumba bakoko lelo Belleville nenga zana kutu na bana mususu babimi pa Belleville lelo bazo former bana mususu Belleville lelo zana bakoko na théâtre si ndenge nga lelo géri na pesa modero totokani bakoko modero kokolo pe ba pesa pe bakoko lolo. Je ne pense pas que Karine Yamadou a pesi modèle Kokololo te. Ah ça dit, si. Baby a pesi Kokololo te. Si on y a un moment il faut faire une Teresa. Donc c'est Teresa a 4 pena âge na BBL. A comme mulongo mokona tegra. Ah, on doit ma bé hein. On doit ma bé ni yaya. Ah, kasi po comment na mamu kolo kwa Sœur Teresa a resona na tegra. Et abo kele mbo akela. Autant la lelo boa comme le niveau que soirée qui na Bruxelles, robe à madame Belleville et maquillage de basara madame Belleville et chinois ou bien madame Belleville donc na niveau à Belleville à kola ta bongote à ko se maquiller bongote ti plus loin et aussi madame restaurant na bien tala no iloko lobi na niveau à Belleville c'est qu'on reconnaître Belleville place à ça et puis Belleville robe wana la tête qui on Teresa na ville de la ta. Est-ce que ça peut être taille la ta robe droite bon? C'est ça le problème. Donc on va bien monsieur ba bien moko to bimana. On moni combien de sont des baba hypocrite. Oh Teresa olo ba siko sa vie privée. Parce que tant on to se critique na sur le plan artistique mais c'est na biso ya mukolo. On a vie privée. Oh lelo bana ya on moni lelo na groupe Simba. Bayandwa bazalaka. OK. Ba Belleville wana tant bana mususu ba nouveau recrues ba ya ba otala ngana ozana kwa Belleville ngana ozana kwa Sila ngana ozana kwa Mpesha. Siko yebisanga Sœur Teresa est-ce que na sinar bana basala bon? Je ne pense pas. Je ne crois pas. Ambu mama bi. Azo critiquer robe. Ta maman ya mukolo kwa Teresa. Elle est incapable de construire sa vie propre. Yemoko azaka na vie ya Sila lelo na lambité. Sila lelo pena a moyete ba no ba osuka wapi. Et puis muninga mwasi omona makila lokola ye oyo vanele na plateau o critiquer obike tala c'est Teresa. Uji munu bakaye wewe munu bakaye us. Uji mumembe na kuneku bijingi bitatakana vraiment. C'est Teresa. Jingi. Donc ça pena munu ba mo bo oksa biso soni. Munu ba ya boya zakate? Jamais.
Donc on va critiquer elamba ya belle vie. C'est Teresa. Moi na yo andaki de fomi, eza bara mutu. Est-ce que ebike yo kutu te poyo pe ba kozo mwana musala na restaurant belle vie. Yo ba kozo mwana no engagé na restaurant na azo rapé bon. Azo bon si. C'est Teresa za cabine téléphonique. Il y a engagé ta congolais moko longola chômage. Nenge belle vie longola chômage, engagé ba tantine na biso wana, ba saka musala na suka ngonda bazo vivre na ba famille na bango. Omoni eza soni nde mute koma osala bino na communauté na biso ya bi jingi nde ba pesa bino place o lobi pe bongo ale o lobi na belle vie bien na tindeli o bongo la kama mabe amen mutu nyoso toyo Teresa zo finga belle vie o tindela Teresa mbongo na lakeli o mabe o mona bola mute na fino bana ba osaka mayele te amen omoni na 2025 semble zate si donc mutu nyoso to o ya finga ka belle vie na cause mo boloba to nzambe témoin loba belle vie sala Teresa mabe ya makasi to ezaka bisala sala na ye amona omoni comment ba Teresa boye il fallait pas kaza pembe na belle vie OK po baninga bando bafana na émission na ba popa boye a critiquer a roba sila ça na ngote pas belle vie ngesimba te ba kenda place o ba ponana comprendre que awa neza mafingeleka po Teresa so za pas belle vie a kotika ko critiquer roba sila te ba na boni donc bapona kaya ba senzi kaya ba inya donc bakena ko pona na bilomo ya bongo siko tanga siko leki na yeko sala parce que Teresa kita mata Teresa so bota ki afa ko bota penga te na ndimite moi sa bota na 13 ans ebi ebi ba na 13 ans na kishaso baboti baza ba fille mère ya 13 ans so Teresa so bota na 13 ans moi na liboso nga za combien azinga za agi c'est possible ba 40 penanda Paul loko la passe à Moulouba na yeke so botama na Kishasa to botama coupa na biso kuna pour pas na biso kuna avec 15 ans OK libala so on continue ba classe le bité ba kataka moi na classe T so on continue ba classe tandaka bobai nao mais baba telo na no rosa la mutu voilà oui letinga moi na 15 ans ako bala abala so continue classe bino ça logique eza logique ezaki moi moni biloko la tango esili lelo ton comme na ba fille mère rebelle ya bon le roi bazo tia libala ngo pe cher na libala ngo pe cher tikaka toke na biso mo bala ngo na nzela ko sentane ben mama bala o ba balisa ba mama na biso na lobi ba mama na so ba bala na erni ba 13 ans 14 ans magenga mama na botana na 19 ans siko yebisa ya mabeni na sala donc cela veut dire Teresa oza et l'autre côté. Si vous avez critiqué le restaurant Belleville, restaurant si les arbres. Restaurant ici là. Vraiment. Et ça wapi. Ate ya yemo eza. Ate ya yemo, ya yemo toute cabine ate. Ate ya maleo, o bakanga, o mani ba banderole ba chaka ba musicien. So ba ekwei na mupepe na mbula. Ba restaurant bakangika babash. Babash. Teresa za restaurant bon. Intimité. Bosangi Sony. Amona te. Bokena kinga kati ngabino surtout. Eloko eboma ba sera na biso ezanini. Ezaka Teresa te. Eza bango nyonso. Eloko eboma bango ezanini. Bana mibale abato mibale. O so tali bana mibale belé ba no jouer théâtre nzonzingi na kala. Ba kota resu nzonzingi to bi poani. Poani. Ko bimana ba mama ya mikolo ya théâtre. OK. Ba tia bango ba kitende ya rouge. Ya noir plutôt na elongi. Vraiment. Otala oyo penalty movie ola. Movie la age za nanut. Mais comme moi na muke, comme no mutu mo boyo ndazo jouer sur performance. Mayele ezali sous te menje ezali sous te poani. Mitakala ya ba mama ya mikolo. OK. Yango wana ko. Bokena kinga kati bino nyonso to. So otali artiste oyo asolana oyo te pona nyini. Teresa nenga za mutu mo boyo jeune fille mo basolana ete. So la ndeli mwana na manka respect ba wela ne mobali. Wela mobali. Akamboza. Mais nyoso tu ba ka olati yango Belleville. Bokena kinga kati bobokola mibali. Bokena kinga kati bosala ba dépasse encore buchu. Ala ta jina bien. Abua kama na basket oleti ona lati boy. Ya bibish kande. Mama ni mama. Bibish kande yango yo mwana. Epesa mana showbiz. Sikoyo buchu siko obokole liko nango. Opese argent de poche. Akene robeta mwasi ne ya solo ya magoda. Abete magoda. Yo za mwasi ya doko. Baba zaba saba doko. Mama isuka kaka we.
Si on lelo vie na bino ezaka yesu na kende wapi na kende wapi ye vie na bino ezabo belle vie muta atinda bino boko na mibala mikolo vraiment eza pasi boko zika na moto boko elifelo et papa Koulou le côté la sortie médiatique ya Ibutu ba propos oya nango concernant madame Belleville et ba propos oya talisi na bato comment ya anima kwa kala Belleville atindie afinga mama top. Oyebi eloko ebandi wapi mama top asali émission na ye bien que tous en bato tous appelé ba comment ba ta la sur internet ba sa bato maye même si ba famille bota même si ba bakuku proletinga na kenda même na page ba bakuku na boa keli bango vidéo et que ne ko pelela bango kuna mais oui o ba ko sala content nga bazali pe mage ba balina bango abwaka ngo po ali biso to linga kete mais akotala nga apesa nga pe raison ba bakuku bo so kiti bo vanda ba famille bota bo vanda mama top soka leki lelo na émission le biki na za na contrat na Belleville. Est-ce que ça likamba okam? Na kamo ango. Likamba sikeza wana ta? Est-ce que likamba okam te? Est-ce que Belleville le kana TV to atinda nani communicateur na yo savait que tozana ba contrat na ba comédien? Non. Ezalate. Mama top alobika likamba o décor alobaka, alobika likamba o gesho alobaka, d'accord alobaka. Et ça même likambu, allez-y comprendre que les contrats à la rate même si la bisalou asinisa mutu contraté. Je mets quiconque à défi. Comédien peut mort na Congo. Charlie Nongi vit de loin. Montre na comédie, ana contraté. Azana comédien ça na contrat na label mo tourna ba théâtre azate. Lukuta. Bo tu ko sabato. Et puis ba contrat les ba contrat ni. Si la signé contrat pas ya Joe no ça va film comme Yves Bam a signé contrat et ça va mon comme ça qui sont moi na oloba peut-être na les été naebi et ça qui va contrat mabe est-ce que boye ba ke Belleville le l'homme tout aya ce qui va te belé ba que la ke kanda même na ba tu musuba ba sili kaka et ça va Belleville tu ko reverser pena ba contrat belé ba non si mais oui donc lelo sikoyo ce qui m'a pas les qui émission bina na contraté. Ce qui m'a top le abi na ngine ko malanga maître. D'abord, t'as niveau ba elo ba créer émission m'a top passer na chaîne na ye. Ba ba kati. Chaîne ba kuku ba kati ngo ba kati ka partie ba kati ba partie c'est important o bango ba ko yokela ngo goût. Pour la kolukela ngo likambo. Ba tiango na ba chaîne na bango. Sikoyo e bandi pa na bango. Tango déjà chaîne wana pa ba kuku etela mamakasi. Le roi Babakou batala assis la pénalité parce que notre année d'émission batala chaîne on a makas si quoi le contraire si quoi oui si quoi chaîne on a tant côté sango nde ba créer eloko wana OK si quoi likona ngo Miss Lolo aye au moins dans Miss Lolo aye a modi si quoi chaîne na ebi maloko la mama top a komi ko bonde la sila voilà OK na timba ko le kalopilo ne se timba ka elle a dit pas que le se timba la vie donc ebi maloko la mama top azo bonde la sila en même temps OK vin rouge azo préparer mission mona mama top procédure ça derrière nzela OK pour ne voir hôtel ça sous na na contrat T pour ne voir hôtel ça sous na net OK donc vin rouge dans ça préparer déjà ma kameza bon na derrière ba si ba timbi singa to kana ba sei na biso bazala kuna ba FBI baza vraiment baza wana donc yango moni Miss Lolo tala niveau Miss Lolo fini ma top niveau Miss Lolo azo manquer ma top respect sikoyo ba ye nango so ba lobi nini famille bota nde mutu asali nini ba fingi ma top anima kwa kala aza libre ngai Jerina tomo la téléphone ngana benga anima kwa kala ya mwasi tika biloko mais nazo sepelate na makambo o anima kwa kala o sala et puis anima kwa kala soko tali bien afingi mafinga ya sika moko te ezawana asali copie coller ya makambo babakuku bafinga ma top a rappeler ka bango parce que lelo ibutu so eva na plateau le bike anima kwa kala pena ko finga comédienne boye ma top aza munene oui ma top a munene a kilo mais tout qui ne peut gauche to son à droite il est ni peut soit qui ma top ya ko lobaki na contraté
Subasima. Idée ni les gens mata pas ba peke ba film ba video sur na kota ka te. Subasima. Wana skoto yeko saba analyse. Wa to saba analyse kamana ngadada. Kamana ngadada je t'aime beaucoup. Ndenge na kote la ser na ma top. Soki pe na monye na mabe na koloba. Sauf je ne peux pas ingérer ma top. Si ça c'est vrai. Donc cela veut dire ma top aye koloba na moment moko. Il fallait pas aller. Pour un moment oyo Belvi azo fingama, Belvi azo lobama. Maintenant pour na kola ki sabatu ki azane naître. To vandi ka bo porte fongami au jouer no pas si là. Ça sortie médiatique. C'est ça logique. C'est ça logique. Et puis maintenant ça zongi ko tourner pas si là. C'est que ba sali oyo ya sengaka bango. Mais oui. Maintenant pas exiger si là. Na mo makambo ekoyaka kuna ezane mo pe na gesho mais si la bloquera maman top a bloquera ye po ye ibuta so va na plateau so lo bakie si la zaka mutema munene si la mutema munene te ibuta ebi si la te ibuta ebi si la wapi azalane na théâtre mais ibuta ebi si la papa Kulutu okoki ko tela bato moi extrême mukiete ya Miss Lolo pour bato ba comprendre que sortie médiatique ya Mama Top et boti déjà ba émissionnette et boti ba émissionnette pour na nini nga na zo biso bianca na biso ezali bango moko ba créer kabal wana ba bimisa ba diffamer que ba famille bota ba finga Ma Top ba bengani Ma Top tala boy nde yango na moni ba sali eloko wana OK nga na ko na ko osamba na ba preuve émission Miss Lolo yango oza hypocrite. Ma Top, oza na hypocrisie moko. Ok. Yo owa kwa mpuku. Oyaka ole ofuli mupepe. Ma Top pona yimso ke premièrement oza hypocrite tango lo bake oza mutu te mutu ayambi ona na chaîne na yo. Aza communicateur ya belle vie. Et l'accident est que oza la partie pris. Sonne tinga na yena tao micro o le kato na chaîne nanga o le kate mais yo oye olobi ke oza mutu ya mutu te non Ma Top yo za mukolo il faut la exemplaire Ma Top bino boya ko kabola théâtre bino bo sepela kana lipambole asila te parce que yo Ma Top ba no le kate pas sila. Il faut se poser ma question. Pourquoi on tourne les sous na SBT? Parce que film est Babakouk. Oh, mam saloba maman lycée bo sangani. Oh, botaka bana na okaya basi. Entre autres, tout le monde oh babalou kela lelo sila, bazalaka bana yo. Si la zara lo kwa songi à quartier. Na film est Babakouk. Na film ya Bakouk Ma Top yo joua. On joue comme un film et pas si là. Mais il faut se poser question. Pourquoi on les canalise sous na SBT? Ma Top yo les can émission. On demande que si la zara peureuse une fois pour tout yon tongina kotika eti pa na bango osimaka na liboko. Mais mo bino bobosa na makambo ngai na bosa na makambo te ngai na yaka ko rappeler Ma Top yo loba nini pona bana esila yo loba ke so batie scène moko na Michou o ko jouer na Michou te po Michou e ko jouer te ah maman wala so tuka kana o lukela mwana o babenda da makolo kala o lukela succès ye kutu babenda makote ye kinduma le monde mte succès makolo. Mama pona nini na âge na yo mukolo boye. Mais oya osala neti moi hypocrisie mo boye. Yo moko en soi oyebi ke yo za famille bota. En soi oyebi ke yo za famille bota mama. Tika koya ko posta biso kwa mbouye biso na réseaux sociaux. Tika koya kwa mbouye biso na réseaux sociaux. Parce que neti biso bilongi na biso yebana ke to Babakouk, to aba mikala ndenge mwana mobali wa mino pola o ya lobi ke batu mususu bazaki bata théâtre
bakomi koya kovanda kolobela baninga na bango mais oya liboma na place nakende oyiba na bosengi kolanda bamontre bani natana montre lui to mama fiatique de langa en réalité yo ndenge oza wana oyebi ke mutu nyonso tu azalaka na besoin ya bacommunicateur YouTube akanga mutu te YouTube akangela mutu porte te bamisusu babimi na théâtre biso bamisusu oyo théâtre loko epesi biso eboyi nango biso théâtre eboyi biso te me bata mokili baboyi biso na ovanda boye te na recréer emploi na nga na créer emploi moko oke eyede ngai pour ne pas nakoma bisenga-senga to nakoma vulgaire bafille ebele ya théâtre basala partout oyo okasanitike baza bato bafille ya théâtre bafille ebele ya théâtre oyo nga nayebi bakenda bakopa partout so mpe bake boye mobali wana yebisi bango kalobi na ozwa bino te bozwana mingi bakoma balele bongo ntango akeye ameki gu nango ayoki ke nayoka nasala boye bolimo wana ya mwambui ntango ekoti ye ale atikali na ye mwambui akoma mona ngo lokola ke eza eloko mo ya malamu eza eloko ya malamu te parceke ntango yo ovandaki na émission olobi ke bato ebele ya théâtre bakoma baporte parole ya mais oza jaloux tu es jaloux monsieur matop moko boboyaka hypocrisie théâtre kala ntango olobaki théâtre kala ezalaki okotika vere na oboye okei oke otourne oyo ozonga mais yo nani oyo mwa mwasi nani oyo azalaka na France wana ya mokuse boye nani Bondowe Maxime Bondowe atikaka kaka na mobali na ye asali o confiance tant que grande sœur na ye oyo pe ovana na ndaku na ye ayebi ke oza ya na ye osale mabete mais osala kaini Maxime Bondowe atiki o kaka na mobali na ye ake tourner na minute ozo numéro mbala muninga mais pour dire bilo boya osala hypocrisie na télévision bo pona nini boya ko sala hypocrisie na télévision. Pourquoi vous admettre que Bissonne va tout aux amabé? Parce que vous avez appuyé la fille. Parlons du poison, surtout le but quand tu profondeur à poison. Bah comment tu monsieur ko bima? Pour biso toi ba sandu ba mibe quoi? Toi na makamwe belé otoyebi hein? Toi vraiment na makamwe belé otoyebi. Soto lobi to landela ya dadia kufala nini to batu mususu ba bima awa ba kombo bato bima bato ba tsela poisson ba kombo e bima ce qui réellement ma to posaki da partie prité tango batu nyonso ba se retourna qui contre si là tout le monde ba abandonna qui mwana mwaso ba bengi SB. Moi, je suis unité de mesure. Oya Gabriel Obi, si la unité de mesure. Moi, je suis saphir, diamant vert. Moi, je suis pomba sen. Oh, Belvia Loba qui est fan na ye. Quand tout le monde, mi colonion surtout, baluka, ma top, tant que maman, tant que grande sœur assis là. Osala neti nini tangu mwana oyo ya minu mabukana o asala bibi ya la minu o sa publicité bandako abato oyo kosa ya ye bandako abato ba o construire o sa la publicité oyo kosa ya ye zo zwa pété tant que yo olobi ke o ya mutute ma top réaction na yo ezalaka nini tangu Gomez tangu mwana mwasi oyo Chibota, Olibale, Koufa, comment écoutez Zanan? Bitota, Fallon Bitodi, so Bitodi. À Kabole là, bah invitation. Et comme il joue à mariage 24 heures
48 heures avant mariage, annula mariage. Oh, si le lot va te barater, n'a pas fait mot d'ordre. Ici, n'a pas fait ordre que balaté. Tant que fallon n'a pas fini à si la matop yo. Tant que mon colo ose naître sans parti pris. On réagit ça comment? Non, maman. J'allais quand même mon colo. Mais ça la place na oya ki mukolo maman. Kwa nga oloba likambote ke o bati bayebi ke yo zara na parti pris. Si la bokena bo voyage moko boye. O bo voyage après oyo koloba ke kinga kati comme yo pona bilongi. Tant ba Dubai ba ya gabi ba ke Dubai yo pokena ka Dubai yango si je ne me trompe pas. Oloba obimisa makambo moko boye matop so na zongi pe na archive na royala makambo ngo o sepela ka tendenge sila muta tombola ka téléphone abenga ka batu toi tu n'avais pas aimé na ngana yeba matop yo na sila bo wela nini po okelo oloba que oza parti mais so ozaki na parti prité. Si la salle leki na yo. On nga tombe la téléphone. Ah, leki na ngai. Miss Lolo a sa maîtrise à makamba lo batie. Alors ba ke mato pasa mukolo. Il faut habiter wapi na place na ye. Bosco Teresa. Amo mukia. Et bon Gabriel. Amo mukia. O moni ke toi na ba ndoki na internet to za ba ndoki pe na musalo ya. Azo ko lo bana matop. Azo obligé et puis ninga lo bela a obligé matop. Azala naître Teresia Anani Azanani Mukolote ah te Teresa moi à 12 ans Gabriel aza agini moi à 10 ans pour bango côté wana misu la talité ke ndenge bango bazana ba parti pris sikoyo azala maîtrise à makamba lo bati ngana oyebisaka ba comédie zanini bozana bino ba naître benvia kanga bino te mais sauf que tokomi na moment moko biso moko ba omoni famille bota na oloba na nom ya ba communicateur te ngana oloba na kombo ya ba famille bota fanatique to protéger artiste na biso désormais famille bota moko te ko ya koloba ke e nani ndeko moko ya théâtre ko tournage sili zonga ndako na yo tournage sili zonga ndako na yo lolo lelo yo mo ina ba réaliser ikiri ya ba ignare donc azolo ba makambo azo maîtriser te. Ça c'est vrai. Mais oui, comment obliger maman to pacha ki mukolo au moment où Gabriel na Teresa ba yaka na plateau, bazo bungela kutu belle vie. Donc ce monde, donc ça passe. Dans tout ça na ba comédien. Tournage sili zonganda kuna bino. Parce que so tali boye madame Belleville c'est comme si on dirait azana na chance té. Si. Ana chance té. Comédien so niveau comme naître. Pour mes athlètes ngana ça sert na ma top. Na côté la kele émission mususwa la émission na tindele be ni émission na pe miss la fingi dada mabe na ya mana lobite na côté la kele émission jusque là yebisa ma muta ki chassa ni na fongoli téléphone na fongoli caméra fingi mato azate bozo bunda na kana ani bozo diffamer comme ya famille bota to ndimi e ka aza famille bota e bongo mida bongo ese e bongo mamulu ba ilongolo kwa Thompson Yoko d'aba kangi. Mamusoka international. Baza misatu wana. Siko nana gérard bango. Tangu ibuta so alo bakie. Anima kwa kala yebi makambo wana wapi. Seke Kishasa mtu bapesi. Donc seke ba ope ba ese ba lobaka. Kishasa mtu si la mtu pesa bango. To loba bon alors OK ça va toi accepter anima kwa kala biso na kini to pesa ke ba mentir. Biso tokoki ko nengane na za na ko autoriser te Bianca Yambanga na finga mato to ye ngana yamba finga mato to Darling Love to Chacha to Mutubu to Prince to nan jamais simbate botika ko diffamer biso moni makambo ndenge ye ne ba kosela biso makambo to finga mama Olive voilà bon raisonner makambo yango siko muto akata immigration ezanga Matop, osa libre ser nanga. Na joana on a 2002, 2004. Na Nzonzinga Chris Production. Wana bino ba gros baleine ya deganga moto pamba ka oyo. Mais la lia libaya nanga.
Parce que la période d'un Ibuto Azala. 2004, on a joué Nzonzinga Chris Production. Nzonzinga, il faut répéter avant de banda. Azalate. Donc, Mama Top, Coco Manetre, et ça problème. Tu vas comédie, Coco Manetre, et ça problème. Mais bon, il y a yango. Décor, a outi ko jouer kuna. Mais tendance à auto finga décor. A fini ma bé. Ah, Mama Top, biso, to protéger yo. Mais kuna, oza lozo jouer pas si là. Son matière est mis dans finga yo. Na hôtel a bien. Tendance à finga yo, tendance à tuna yo. Ya nani, ya na hôtel a bien ngo Bimba. Ya Miss Lolo ka Miss Lolo na fini Mama Top. Donc ozo ka ke Miss Lolo niveau Miss Lolo na Mama Top na za mukolo to solana. Comment que mutu respect et ça ka teke parce que lelo ba lo ba ibuto so lo ba ke bazo finga Mama Top. Nana ebite ke ba finga Mama Top makasi na baba kuku o ba lobela kasila. Ba finga etina makambo akata bilamba. Oh akata bilamba na ba tendresse na ba manka Mama Top. Tendresse ya kutu ko lo ba ke Mama Top na film moto joua na mboko. Bobo sani yango to ba no bimisa vidéo ça va na poko to ba no bimisa vidéo Mama Top ye mo mona. Eza na sens pourquoi boko ba na likam na bino mote. Ce que si la lela ça pose à top. Oh eza non événement. Oh. Bon et bisanga na bato nyo so ba ke jouer ba film kuna na ça jouer film elbeti film asi lebeti ya belle vie. Nani? Exacte. Sanka kute komite. Ata kutu nuna. Ata komi sanka eza ya boostage. Ata nona kingani kute ezate. Oh. Écriture on dit na mo bino ça tourner le qui na perd. Na bien. Ça tourner. Et puis ba comédie na bien na che ba comédie témoin. Oh boki tourner de ba si là. Bino mo moni différence. To solo là. Asa nsi be quand même dio hein. Il y a Gesho na Pierrot. To ka na ba comédie té. Mais ba comédie ba mo ba yebi na mutema na bango. Qui est belle vie, qui est si là. Vraiment. Tout le monde a ba sentiment. Alors bino ba to boko manetre. Soki ba fingi bino, ba finga bino. Bo singa na bato ba finga bino. Bo pakola biso muzoba te, famille bota ba finga mutu boye. Famille bota ba finga bo. Ngai le loka nela zabu na temi na ndo finga Mama Top na beli bomo beni. Kindo kitoni. Mais si a condamné, na koya ko condamné, na ko ba peke ba sortie médiatique mususu bilo mususu pe ko lo bango. Yango e boti lelo. Émission na zaki na émission zaki ya chaîne ya Mama Top ye moko. Mais lo kwa ba zaki de lo mo kabal mo ba sala ki ba zue yango. Ba ke na ngo ba kati yango. Babimisango na maloba ya contraté na ya na umeli na je rappelle ba film belete est-ce que to solo na be belle ça obligé au tirer mutu tous les films quand mutu fa jouer wa tu sais que to mo ke na idolâtrie to mo ke na tipo peut-être un mususu pe maman moni ba film ne to eso le capé a ça la mususu 3 films 2 films tourner peut-être ndé Mama Top hôtel ça la batu bongo. Na habite pas attention par le bela qui a moi zalem cette attention que ayanga la sabato que prévaner na zakana famille bota te ba film mususu ele kaka na joua kati peut-être une intention wana mais peut-être pas une intention siko elo resali mabe sortie médiatique wana nde e créer babiloko nyo surtout tango bobo ya ka émission en tout parce que biso tona ba plateau to benga bino ba ya babino na émission au limite na sortie médiatique moi ça que cousine ba ça Mama Top bato ko sala ayambaki papa JR na papa Blaise na ba commentaire wana déjà émission wana mida na ese de Panama ba finga ya Mama Top donc bato asila bazo finga Mama Top bazo ko lati sango biso anima kwa kala ana contrat na belle vie nenge sila ko ba gérer Mida na ese na mamwelo ngolo kwa Thompson te. Nenge pe bon ne bevi na tongo la Thompson, atongo la téléphone abenga yani. Ya mo sukuta oka te. Mais le but est que to sepela makamu oyo anima ko kala osala. Et le but est que to sepela nga finga e non. So ipe azana colère. Alors ba ke kende na so kende. Azo sala ngo était que fanatique. Si. Ça fait mal. Mais ko finga za mabe. Si vous avez un peu comme une section colobo et famille bota yo ibuto yo fa na kiti chemise à malongate et le mabel roi ngayawa ibuto no ni beauté ni éclat o yo fa na kiti wana bake batu nyonso bakolongwa pa belle vie a rekita baza ba comme yo ibuto yo so kenda pasila okenda au tournage pe film makutu ba chao principal pasila kaka busi pasila film comment on
na bosa ni et quand même mais il batie kuna na miniature dendo bazwaye basali ba tourner ce film moko dendo anjili basali se be émission basali se émission lelo vineza azawa pi akoma regretter soki na yebaka na ngana leka be émission boté tika la bakuka ngana mone kuna matanga ya ba 7e bagarre papa kutanga bosana likambo oyo ya Theresia na 7e bagarre 7e bagarre to ko fait la grande sœur na ye mais ba liro Thérèse azo finga 7e bagarre na habité mama lezi mama comme mususu ala pe ngala lingi na sokota ba makambo wana te pour toujours so apika ba déception sœur na 7e bagarre na respectaki makasi mais bango pe surtout mibale baza bango mibale bana basi bayebi olem susu basman nango bayebi o bawela ngai lelo na côté la 7e bagarre to na côté li Thérèse au mona lelo na lobi bango mibale ba sololi ngana tikali nayi la mususu pe Thérèse asala rango tika na sala ezana ngoma comme internet na zo moyen de vivre abenga ka 7e bagarre na téléphone na confirmer te mais na lobi kaka siko nangana ko kota ni maleti ngape na lapi makamba ba comédien ba comédien en tout cas na lo jamais te na lo bela su ba comédien te ba comédien baza ba hypocrite. Okay. Si la yemo ko hypocrite ayaka alobaka pe na ba comédien ba hypocrite po mutu po yeba obi na Congo mutu aza na information makasi ko lika fatia azate donc si la taka vandi na bato oyo bena baza ba hypocrite makasi ayebi hypocrisie ndenge za bato tête donc yango moni lelo ba comédien belé baza ba hypocrite donc aussi le tournage kende botika vie ya belle vie akanga bino te obi kenga na mona ngo ndeki ndoki vraiment na lobi papa la zaki pa belle vie a jouer ba film à côté msouté anda jouer Serge a jouer ba film à côté msouté mutu lokola mwana ona lileke chu aleki na teva lobi belle vie a diffamé belle vie apekisa bato ba jouer pa na ye mais film na sika Kenya jouer Kenya za kuna ayeba Kenya wapi nulle part au moins que bandeko bota la biso même nabino babaku comme ça peut conscient quand même quelque part bato ba lukela sina et puis na ko comprendre on ba comédien ba ça lelo oyo ba comme ba naître on dirait biso ba communicateur de to kabula bango OK biso ba communicateur te bango ba comédien baza ko mi kabola quelque part makambo misi lolo alobi bino boyaka ko kabola bango ba comédien ba yaki ko kabola sila na belle vie oya ki alobi awa mais belle vie aza muto ayoka lito imibale sila ayoka lito imoko abloka ma soka yoki mama toi a bloqué alors quand le roi bino bokanza kwa boloba to bomela bango cop bango nto bayoka sa bisote place bozo kende wana nde boko sambwa bolela munoko to yoka bino te. Voilà, merci beaucoup to banato comme la souka papa kulutu bato ba retenir ni na passage na yo bon retenir que na famille bota mutu moko afingi mato pazate mato paza mama kama na dada on a ba chef national on a ba chef moi c'est ambinga ya mpende ya bandakala ukajimulenga donc puis ngai pende na za mukolo na baka ombe na za mukolo ya batu nyonso to balobela madame Belvi so mukie cha nima kokala ndeni OK donc na za mukolo ya batu nyonso to balobela madame Belvi yo muto monike communicateur moko ya Belvi afingi mato tinela nga video bomona makambo na sala communicateur wana communicatrice wana poboti ka ko diffamer biso bozoli ngaboka bola Belvi na ba fat tina bato bandeko biso to obundela famille bota bo comprendre bazoli ngabaka bola Belvi na ba comédien na bato balobela ke ba biso to obundela parce que on ba yeko sala ba yeko diffamer ne biso si ngana yeko tema ono ya bandeko na ngani so ba leki ba masa no sto kana bango ba comédien lokwa bobi bozala maître so bo yibo bobi ke to obomela bango cop place ici na Belvi ba sonela ngana zala na salate et puis quand tu biso côté ya madame Belvi to saka plus ma promotion ba nani ba benda ka biso na kofinga eza ba Theresia ba ya Gabi ba mikolo so eza ngata ba miso yo to kolanda bango te to continuer promotion mais ba ya Gabi na ba benda biso ngabi mukolo makasi bo ava na kita to te na Belvi bordi ngape na ko to te na sila bordi o sopi ma ya kofuta mai fofo vrai sikono au futa mafuta te au futa mai donc cela veut dire ba comédien o kozo sala bo futango loba Belvi
na monoko la biso bakubanda ka bakusangani balobelo na mabe bakuto na moto lokola bino eloko bino bokangisi oyo kampano bozala ibuto ya koloba ke batu nyonso tu bazolongwa kuna batu nyonso bakolongwa yo ibuto longo joie filmeni ibuto ba ke pa manda bevi muta makasa za sute yo kimi veliat yo kimi ba liat boko tanga na ndako ibuto azala na ndako to na bar place mo avanda mela lotoko boko tanga ibutu na kwa ya shaba na kwa shaba ibutu yo kimi veliat abeta instantané tomber liboke opesate ba balança yo na yeboye kwa na mai okoya kabasele yo zo ba ke pa manda bevi muta makasa zate bo manda bevi za na groupe théâtral azalaka na bakolege na futi bango aye bajouer et bon basila muta makasi azalaka na atanga yaso nani bata barefile jouer wana oh mamona za scénariste ibutu makamala ba maîtriser est-ce que bike ibutu na vie na tika otema boko pesa bana répétition te ok muta kwiti bongo pesa batu répétition de mais atangi bakomba basi atangi ke ye zamba la coquette abima la coquette que moi sina ye seconde sairi na comprendre ndake na boulanger bando pesa ma profile na comprendre za sister et na sister tata ya mukolo ya jingi ya wazo otanga na bimana interne wazo otanga bakoma et puis ce qu'on moni na makamo ibuta lobi apa masala nga coquette ba botikani bobunda na nango po ba komele ba hypocrite ibuta lobi bongo na matanga ba okutana ba kuyamba eza manga internet ibuta songi sakinga et puis ba komele bele boza pa madame Belvi bokenda ka boleka ka be mission et pas bano ba fingaka madame Belvi boko tsanga na ndaka madame Belvi bato boza ba plus proche ya madame Belvi bozo vidéo oyo ya Gino Marina Laba Sylvie secrétaire tala mutu oya leki na plateau ya mwana mobali mwana mwasa finga Belvi en tout cas to boycotté a rejouer sous pas Belvi si ndemo be pas sila Gabriel a revana te place ba finga sila na émission et simba te ngana ko benga Teresa na yemene émission il est gâté paye te ngana ko za na volonté na bengi aoya te neni batu ko ke va na plateau ba finga Belvi te apoyo le kisu na chaîne na finga biso to vendre to défendre yo et puis ozo ko va na chaîne wana ba finga Belvi ba finga yo ba refinga yo ba quadrifinga yo so bo pesa biso musala makasi boye ale boya ko décevoir biso ya ko ba bilo mo boye donc comité directeur oyo oza structure ya madame Belvi bo telemele loko oyo mutu aleki na place ba finga madame Belvi a retourner te to ka bolela ba comédien te a retourner te hypocrisie eza trop vraiment rien n'empêche pas utiliser bango ba tie la Belvi loko mabe mais oui mutu mabe ko makasi elobi na ngata frère na ngata di tozo ba te nani azo pousa pembe na Belvi voilà tala mutu lokola Thérèse a soit critiqué tina robe la maquillage akota na Google est-ce que Thérèse a bien pas kota na Google non t'as appris lamba na intimité akota na Google là tu as pris lamba na Belvi à l'attaque yo Thérèse la femme soit 3 fans na omoko bon les deux chaînes no sozo ta mais en grâce pour finga Belvi o fana na sila pesa ka bifo o dimati ya chaîne talent tant ko mi ko fana kitu o finga Belvi na ba senzi ya ba kuku ba bandi ko tala yo on va telengana ba que la place va finga Belvi. Vraiment. C'est quoi ça dans ce pays? Va dormir dans la chambre Thérèse. Voilà, Thérèse va dormir dans la chambre, c'est Papa Koulou qui parle. En tout cas, merci beaucoup Nabaima surtout Zalaki na Sima Yakolanda Biso vraiment to bandaka to komaka na suka émission, liker, commenter, partager et ça là vraiment bien. Merci beaucoup na Dongolé Sanzamba Versa, c'est un grand merci d'être Lessa maman la Leslie, Yaniki Lessa, merci à Majos Lessa, ya Richard Lessa, ya Dodo Lessa, merci à Irène qui a lutté Motema Richard, Mifi Lessa Motema ya Papi, merci à toi Nadine qui a lutté Jocelyne qui a lutté Karine Izanga, Patricia Branco, un grand merci aussi à Bibi Chumusomba il pour pas décoration boni basangwayo na maman Nicole Loboko et merci na pichu du fond na Mignon Noble, merci na Blaise Mokabi et un grand merci aussi à mon vrai propre titre d'Acosta Jean-Paul
Kapinga, le roi célèbre Christian Ngoma, vraiment, Bozalaki Ebele Wana, Chacha, Mona Souka Basongi Songi, merci na Exode Mikebi, merci à Darling Love, merci à Pamela Matondo, courage Nayo, ma sœur, courage, Bakati au mabo côté Yaya. En tout cas, moi, je suis dans sa famille, Libota, au sa famille, Matonda, c'est payé, c'est un minute, on a eu problème. Donc, c'est grâce à vous, qui encourager vraiment. Et ça, l'a bien sûr, vous connaissez beaucoup de Pamela Matondo. Et ça, l'a bien vraiment. Et ceux qui nous ont besoin, à la prochaine occasion. Bye bye.